doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lilo, Tokolo Bela, Eloko Moko et Pesingaï Mawa. Pour comprendre que les Congolais Azali Motema Mabe. Lelo na 5 minutes na biso à Lelo, comme vous pouvez remarquer, décor échangé, tozongi na Tour Eiffel à Paris, pour vous dire que tozongi déjà na kati à Paris. Émission déjà fallait na salango vendredi, mais j'étais na ba préparatif pour na kozwa vol nanga na regagner Paris. Comme Bomoni n'a qu'à titre, le lot, tu peux répondre parce que répondre, surtout lui qu'on répondre, on va pas descendre trop bas. Toko lobela ba futilité ba balivernité. Mais toko ça la recadrage moukié. Toko lobela petit nanga oyo donc na yebi parce que na solara na ye abenga anga za rapenda politesse envers nga ya benga ngale msukambu vie tala masolo vie boye mais namoni azali tête de mule ayoka kate azui internet et komi loko la jouer moko boye parce que internet soto lobby na kati ya France na communauté congolaise surtout lobby bato babanda internet avant makambo ba site makambo ebele César Ngadi Azanakati. Parce que tant biso to bani masolo internet yo Facebook kuto ezala kite Facebook ebimi na misu na biso to bandaki na i5 petit nanga dit londolé le célèbre Bokomé Dieu ayebi mère Malutango Koufi to sali reportage to zala ki ensemble na papa wemba défunt papa wemba père son âme to sali on a ba photo ya pamba i5 wana kutu batu mususu boule ezate. Donc ma solo au internet to yebi yango mais ba petit neti yo Roger le combattant ba on to bazo que ça sonne internet ba comment obenga batu mususu do bino bato ba internet o bino bato ba journaliste internet ponga net nazalia wa biloko tout les carna RTNC so batinga na panzango na ko panza yango pongai nazana ba plusieurs casquettes. Au Yelinga, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ou bien tu fuis, il fit, nous fîmes, vous fûtes, ils firent, tokei. Au Yelinga, on a pris à dire à toquer. Au Yelinga, on a marqué la musique à toquer. Mais, petit Roger le combattant, et Salinga Mawa, a touché, maître Guy Luando, Oyazali, exemple type, il y a un ministre président de la République Azotia Motema, premier ministre Samalukonde Azotia Motema. A lobby ba fitilité morobobo donc ba baliverne oh je vais même pas m'interniser là-dessus parce que isalinga mawa na passe na Motema. Au moins son aye awa na bandako décortiquer ngo parce que ngane toko sala be change té. Nga na ye tokoki ko sala te ka lobby nga na zongisi parce que pour nous discuter bien à mutu il faut quotient intellectuel ezala à peu près ndenge moko coefficient intellectuel ezala à peu près ndenge moko parce que nga na ko loba A ya comprendre B donc nga na ko loba B ya comprendre C donc pour nous discuter na mutu bien ndenge na lobby quotient intellectuel il faut ezala égal ou bien à peu près ndenge moko pour se comprendre
donc mais nakokaki kotika masolo oyo te ya Roger le combattant na prometaki ba camarade nanga rep nako recadrer mukie pe na kopesa conseil pour petit abenga ngai a respecter nga na kopesa conseil parce que petit nanga Roger le combattant t'as pris goût aux goût ya internet mais keba na masolo ozoluka c'est vraiment une pente trop glissante pour toi. Makambo zoloba oyo lobi sur Guy Luando na ebité soki batu oyo bazalaki na pouvoir avant Guy Luando ya Équateur na ndimité bango to bazo tinda yo moko zo sala ngo po na kosala bango plaisir mais petit nanga obi politique bomaka politique eza kwanga na makabuté politique na période ya élection ezali jeté okoko kosela mutu makambuté na moni problème ozwaki na ministre premier ministre son excellence ministre et intérieur et servi yo de la santé à ta place j'aurais honte melongo ça break ou bien tiki ba makambo mais et servi yo de la santé ba ministre oyo benga on dirait ba masano on dirait botanga chik place moko ou bien bokola place moko ba ministre bazal ba fonction moko régalienne et ça ba poste moko régalien donc ozo benga ye on dirait masana yo moko boy donc petit oza vraiment impoli petit na Roger le combattant obike na regretté mabe oza impoli donc yo zo kanisa ke bato yo zo sala ke po okitisa Guy Luando kosele makambu donc yo kanisi bato ana soko uzu le infrakata ba rokotela hote et puis botanga ka kombo ngai après donc ozali mutu ozana si ma présenté parce que président de la République a la confiance à Guy Luando Mboyo ministre et a confiance au mona qui attend basali remanema bazongisier donc siko yo ongo kansake donc yo otimba ko le président de la République Guy Luando a la président mais a la président de la République poison mais est-ce que vous se rendre compte na gravité à makambo ozali koloba donc siko yo olegi président na boule olegi président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton oyo apesa Guy Luando confiance olegi na boule et puis na comprendre raté on dirait bino boza na souci ya vie à présent koleka ye moko Fachi Beton ou bien koleka maman Marthe ou bien koleka première dame Denise. Donc, comment koloba ba makambo moko boye, on dirait ba makambo moko donc izakaka donc gravité bozali koyeba te. Beti nanga na ebisio keba na makambo ozali koluka mais yebaka ke na rep toza ba yuma te ba ngoto bobo te ba swampante te. Parce que soto tika ki okara boye ngo bimaneti marque ke ba bangi ou bien ba kipe ote et tika mke ba kipe ote mais na bi non petit fona kipe na zong sena on attend et puis na se changer na ote pour na ebisio que coefficient intellectuel faut ça nding mo poso bo ça ba change bien keba na makambo zo luka mais yebaka ke na ebisio tout na ba Congo balobaka attention pila mosikeba attention pila mosikeba oyo na kipe ango kutute na nika na recadrer na zongi ça on attend parce que na solara na yo benga ngai d'autant na na kin o benga kinga o singa ba image mobo o lobi na ngabo puis o tuna inga po lobi na ngavi fo okeba na Guy Luando na bina okeba na ete na yebi bien o vio ko yebenga na za na kati ya Équateur na mona kaka boy bu obimise ba makamoko boy donc ozo ko salango donc on dirait donc ozo benga bato on dirait ba masana yo oyebi okomi ko luka ba problème personnel omoni problème personnel za mabe za na problème na l'état okoti bolo ko sisi ngo sile ba problème personnel ozali ko luka petit nanga egulugolem sou ba faire omoni ba martyr ba vida ba lumumba ba ozonga souté ba papa Tshisekedi ba komo loba ba komo na parce que batika ba histoire na kati mboka yo so lingo koma martyr Mamadou Ndala daya ba lobela kasu yete Lumumba webita ntozui ba minute tozui minu kalatawa na habite so yo toko zo mandefu ba roya nango sima to yebite mais petit oka musango timbate
otimba te nga na kasaka ya moko otimba te parce que nga so na memi na vitesse ya internet na vitesse ya koloba okoka te donc parce que koloba nga na yebi yango donc so nga na memi opena na échange ya boye okoka te na yebi so ka ke ba ozozo pente moko trop glissante pour na yo donc ceux qui au monique comment ko sala mo sali ba vidéo au panzi bato ba komi ko tala ba misusu boye donc t'as pris goût donc au commission au neti fonds de commerce net bato misusu que je préfère taire les noms pour na la publicité na bonté mais petit na keba Guy Luando soko toucher ye na ba buzoba ozo sala oko mona nga na nzela na yo okomona nga na nzela na yo parce que na kotika te donc parce que Guy Luando aza mutu moko il faut ko respecter masolo azosala pona mboka masolo azosala na Équateur banda ba mikonzi nyonso to banda mobutu ti lelo mutu asali biloko Guy Luando asali na Équateur ezate ezalaki te ke po akoma ministre asala makambo wana asali ebele yango wana ozomona batu mususu oyo bazalaki banda kala na bakati ya bamasolo ya politique basala rien bakomi kanda bakomi zuwa na Guy Luando yo soki bazotinda na ndimi te ke pe baotinda yo soki ezopesa kanda oyo Guy Luando azosala mutu na mutu aza na époque na ye mutu na mutu aza na époque na ye nalingaki na sala yo lelo na ko recadrer yo pe na ko loba makamoko parce que na yebiso tokoki ko se changer te pour mona ke na rep ba yuma bazate a rep soko yena masolo britandela okokuta ngai na rep ba yuma bazate botala ba maître Dorothée Madia mama oya mélange beauté na mayele na fingi ba mama te parce que mona mama mususu kitoko me mayele te omona mama mususu mayele me kitoko te mais maître Dorothée Madia secrétaire adjointe ya AREP mayele na professionnalisme botala masolo asali awa na ba masolo oyo ya ba dossier de députation nationaux ils a jeté donc petit nanga Roger le combattant na okelo kama moi peu obenganga poza na respect nanga mais oyo sali c'est le goutte d'eau qui a fait déborder le vase oko toucher Guy Luando mutu asali le côté mais petit nanga oyebi ke chéribin tozo lela ye awa a daye donc on a pas condition moko mais à ça daye ba famille bazo lele tozo lela ye mais ba yebi na mutu asali masolo te po o mona ke politique jate keba na masolo zo sala oyebi yango te soko zo saka na internet o moni yango comme jouer mais petit ko memo musika surtout na ko tushaka bato lokola ba Guy Luando ba ministre intérieur parce que bato yo zuluka ba lekyo na likonda ko sakana te ba lekyo na likonda ko sakana te so bango salo faux ata soko za na Canada kuna so bango salo faux o moni biso na ba congolais to bara ba tout te ba ko pesa kaka bato moko boye oyo ba yebi ba masolo wana oyo ba tuna kate ba koko bare yo petit yo leki tika ba blague ozolika tika ba blague oyo zo sala ko kasa te ke poza na Canada ke ba ko touche bato yo zo tumbola wana baza bato mbongo ko sakana te et puis loba makambu il y a bien critique constructive na ba politiciens ça m'a bêté parce que faut ba critiquer bango mais oh ya ko kosela bato makambu et puis tout ça professionnel na ko kosa donc parce que ozora ba kombo moko luki ba kombo moko ale o sali yango scénario donc okomi ko tanga quand même mais tala petit na réseau c'est sangaye au monde menace ozo sala wana ba lukuto ozo sala wana donc yo so ozo boule que oko benda likonda et pas ya Guy Luando mboyo bosana ce que au kanisi que oko benda likonda et pas ya maître Guy Luando mboyo bosana oko soit rien du tout et loko moko te ti jengu Ouzolo makambo neti kiol moko boye donc Guy Luando ozo préparer makambo osa siko ozo ngocha donc poison et pas mais vous vous rendez compte na makambo ozo loba donc batupe oyo ba landi yo ba monika ake donc eza makambo bato maboma mais na lingaki ko lekisango mais na ko lekisango te pour monake donc surtout lekisaki on ba baga ba kipete babangi mais naza ko yebisa yo petit na ngai soko toucher le susu Guy Luando na ba fitilité na ba baliverne na yo wana au bac sa vitesse
Pour na ébission nga omeminga na la musique toke omeminga na ba je suis tié toke donc nga terrain yo surtout donc na pratique kango ezate ke net batu mususu alobaka français soka koti lingala kokite nga na koloba français lingala toke na logique toke na britandela toke na la musique toke na ébission kaka attention pilamo sikeba do sala ba aventure wana zo sala na batu mususu na conseil pété OK na na batu mususu po tika parce que batu oyo yozo tumbola wana bakosalo kolo moko boyo kutoko ndimate to marqué pause publicitaire et ba partenaire na biso boyebi Kodia Simon Wami Service Wami Business Sepela TV Kitenge appartement restaurant Galaxy Mambo salon de coiffure El Binto Coiffure. Restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza lombisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge, tu as opé appartement na kati ya poto, solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement, osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini, pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto, ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
coiffe avec sourire, coiffe avec noblesse. Chez El Vito Coiffure. Salut et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Bochabango Maboko parce que le président de la République a dit que Congolais n'y faut pas comme millionnaire. Congolais n'y faut pas comme millionnaire. Bota la fierté ya mboka na biso ezongi to ça l'édition spéciale moko pona yango 9e G ya francophonie. Ndenge l'équipe no mo mona ouverture donc vraiment PC Sengo. Nazaki fier ya kozala congolais. Donc ce qui bazo tala image wana ozo mona image wana ozo boule koza na ba mboka ba mikili. Oh na Congo, tous en édition spéciale toko développer ango. C'est la première fois que j'assiste au jeu et ce que je peux dire comme personne externe, c'est l'engouement qu'il y a, que ce soit dans la ville avec les citoyens qui bougent au rythme de cette cérémonie ou alors même sur le stade, il y a vraiment une ambiance particulière que j'apprécie effectivement beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en plein changement de narratif, en plein changement de perspective et de paradigme pour une RDC qui est dans un renouvellement plein d'espoir, au cœur du dispositif francophone, au cœur de l'Afrique centrale, et surtout un message fort, un message à la fois de tolérance, un message d'humilité, mais aussi de responsabilité. Ce à quoi vous allez assister ce soir, c'est un moment très particulier où la RDC revient à l'agenda international, et je serais même tenté de dire que c'est l'agenda international qui revient en RDC. Je connaissais pas ni le Congo, ni Kinshasa, et c'est fou, les gens sont incroyables, tout le monde est tellement gentil et accueillant, c'est la fête, tout le monde a un sourire, jusque là on est trop heureuse d'être là. Est-ce que vous êtes vraiment heureuse d'être à Kinshasa? On est hyper heureuse d'être à Kinshasa. Regardez, on a des sourires, regardez, on a tous des sourires jusque là. Merci beaucoup en tout cas. Je suis jamais allée aussi loin de la France dans ma vie, donc c'est vraiment un truc de dingue d'être ici. Je suis hyper reconnaissante. J'adore les Congolais que j'ai rencontrés. Il n'y a que des gens extrêmement sympas et je n'ai jamais vu une ambiance pareille. C'est incroyable. Voilà, merci. Jamais vu une ambiance pareille à Kinshasa. Vous connaissez pas des heures de Écoute, mbote na bino ba Congolais, na lingi bino mingi. Merci. Bien sûr. Pour bandoka Congo boye bake bokokoka Félix Antoine Tshisekedi te. Fati Beton Azali, mwana mboka bozo mona ba fora salika na 2 ans ou ya sali. Ba misusu basala ba 18 ans basala ngote. Mais revenons maintenant à notre sujet du jour autour de lelo ya petit Roger le combattant où il va continuer kaka na masolo zangatina. Kokose la autorité makambu avandité a commis siko kokose la Gilwando Mboyo koloba ba n'importe quoi nazaku na tina na tchasu vidéo na te bato yo batali yango te donc boko senganga en privé otinde la bino yango parce que on a 4 émissions nazawa na te pona ça la publicité donc oh bah ouais bah donc yo kanisi yo za na souci koleka ye moko Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton na vina ye bino nde boko ma zela ba kosala oboy balingo sala boy yo leki souci ya maman Marthe leki souci ya première dame
oloki souci à Roselyne la vie à président de la République. Mais petit beaucoup ça n'a raté. Fachi atala rabinote. Au moins déjà ma solo ano lobaka. Ils sont incompatibles na Fachi. Fachi koki kolinga. Biloko ano lo baraku tuté. Ko boularaté que Fachi atala rabinote. Mais ça mawana passe na motema. Donc ovandi na okabo. Obi ke tango benga nga na ba phone na onde wana omona me. Nazo regretter. Les le zakaka recadrage na attention puis la mosikeba. Petit n'a rejoint les combattants, tika biloko yo. Mais ce qu'on continue, y barake, on continue. On met qui Guy Luando au kokutanga nanzela. Parce que Guy Luando azali ministre oyo, ministre d'État, ministre aménagement du territoire, na gouvernement à Samalukonde 2, na un président de la République, na premier ministre bazo compter na ye. Et puis azali président, autorité morale, il y a parti Nabiso Arep, agissons pour la République. Donc, na Kogi Kolinga, jamais en aucun cas au salarié. Et puis, ceux qui Arep est qui bientôt, ou bien Guy Luando est qui bientôt, Ngana Ngoko Arep, Ngana za fasciste par conviction. Ngana Mastanga lui blesse le koi. Donc, au Vandika Kaboye, donc au bandi Koloba, donc, en tout cas, Keba na ma solo internet, okomi kozwa ba problème personnel bato yozo luka makam bazana ba grand likonda ba ko salo faux même na ndenga musika mais ba Guy Luando donc baza bato ba bulu wana te eloko zo bikisa yo ozali ko luka ba un fracata na vice premier ministre intérieur donc ozo bengaka bango donc na ba prénom na bango donc ozo titoyer bango dire donc ba massa na eux on dirait botanga place moko bokola place moko oyo yo lubaka wana isa idolo ya président de la République te Fachi Beton te. Et puis, à la bêtise, on a été. Na pesa ko yamo conseil ben avi tala ba makanabi petit nanga. Non, tika biloko wana bonabo. Mais nazo remarqué aux tête de mule. Aurait été na ramakamba et sakayote. Donc aux sala na ebisio au commission internet et commis et donc neti loisir moko boye. Sala kana batulem soit niveau na yo sala ba biloko moko mais ba niveau oyo komoko wana. Na si petit nanga keba. Keba, tout ça dans la période électorale, donc, au coucou, Kosilaka Batouba Makambote, dans la période oyo. Et c'est que, ko boulette, ko bendali konda, et pas ya, maître Guy Luando, Bossana, ko bendali konda tamukete, donc, ba grima soane zanango, babilo ko moro, ya pamba, donc, n'a kuna qui pente nabi, non, ceux qui n'a qui pente pécho au kasalem, susuke, oh, na rep, bazo banga, ou bien vio, na kokite. Donc, pour nga, ceux qui te salib, on a vitesse au kokate. Na makambuto au kokate, coefficient intellectuel, et zandeng mokote. Donc, na memo na ba makamoro bo kokate. Internet nga na yebi yango koleka yo, na banda ngo avant yo. Koloba na yebi koleka, kuyo na yebi koloba. Donc, il faut aux recadrage. Ah, ozo ba makamoro boye, donc ezana tina mon côté donc en tout cas na habité donc au zuba combo moko boye alors ça montage au comique au créer pe na nante na maître Guy Luando Mboyo ministre d'état ministre aménagement du territoire président ya rep au place nga nazali yo kasi place nga nazali na ko tika yo au sambu sa neti awa donc de tozalaka au sambu sa président ya rep ou au sambu sa président de la République Fachi Beton au moment où nga naza fasciste par conviction na otiko le temps. Mais bien petit donc comme c'est internet y on a sur internet et commis donc ba comme ko zo ba tutu ba sala ba émission na internet net on dirait ba kiol moko boye likolo ma makamna bino donc so za ki mutu mo penza petit timba parce que timba te makambo zo sala les amuta timba ko sala ngote ba frakato zo ki soni oyo ya ministre ba registrer mutu no mo bozo senga likonda ba senga likonda on dengwana. Mais au Kitozo continue comme si rien n'était pour dire que donc Isama Kamonayo message na epsio que t'as pris goût à faire des bêtises de dire des balivernes de futilité na carte internet et puis toucher ba tout mora pas aux autres toucher ba autorité ba tout bazana ba fonction régalienne ba poste régalien donc aux hommes on est c'est qui. Puis tu vas te dire pourquoi aux autres tombés dans bateau moka bazan esprit net à présent de la République Fachi Beton ba sambelaka ba bangaka makambo mais bateau muso kana petit ba ko ba rese yo atoza na Canada atoza wapi bazana bali konda na bango
batiwar gage bazalaka donc ayeba infracata to pesi mutu la pa petit olingo bima martyr petit balumumba donc esila bakobimaka lisusu côté badaya depuis kala tozwa linuka petit yo ozali mandefu mettez la petio donc on va dire no karaboye donc yo olala ozo boule lobi nango ke na rotumbula mutu bonota mais o tomber mal ceux qui mekina gilwando petit nanga lapa tika gilwando tranquille bato ba ozo tinda yo na ndimite ba otinda yo abangala o bazala kikuna basale eloko te soki bango mutu bazo tinda kayo tika makambo oyo parce que un fracata petit individuel petit tango ozo un fracata moko danger petit mutu ko côté la yo azatenga mnazo epsa yo okolela na munoko mboko kolela yo moko internet ebimisa bato bayanke ovandi yo moko tia les sensibles ezateni ba portable comment nango kala ezaki avant au sala image il faut le cas Edino le king de la presse Edino image oluka Willy Kunda oluka Lixon Kangi mais siko ekoma ozui na yo kaka donc obandi na yo kaka donc yo musala na yo koloba biloko ezanga tina na autorité bato baleke na mbongo bato bakosala kolo pe bato bakoyeba te leki pe central soda ye na yo kabo otiki mwasi no na bana na yo donc okoma na yo kaka olamuki ngai mutu bo donc yo kanisa président de la république ndenge azala wana mpenza atalaka yo et puis makambo ozoloba donc sikoyo président de la république aza na confiance na Gilwando Mboyo donc yo sikoyo ozoloba ke président de la république Gilwando Mboyo akotia donc poison donc yo sikoyo leki boule na président de la république donc leki président de la république na baboule donc ils ont mawa donc na epsaki okara ke lelo na kokota te na kosa pe échange na hotel na epsaki avant échanger na motu coefficient na quotient coefficient intellectuel les andeng mo parce que bo se comprendre parce que sinon te ngana koloba ayo olobi na bibe ezalika po na kebisayo na yebisayo ke sala ba aventure na yo soki na bateau boza na ramoko soki kaka omeki lisusu na Gilwando Mboyo na kotika te ba ke omona vieno na nzela wana to ke nango na ba marque mususu lelo ezai kaka attention pila mosikeba lelo ezai ka recadrage na pesio conseil po benga nga ba air moko pe na yebsaka non petit nanga boyete mais na moni ozali tête de mule oyoka kate donc comme ici internet et comme eloko moko boye ya distraction olio salango donc na ba masse na so na banani okomi ko toucher autorité puis donc on vanda na toujours on toucher place ngana zalaka na rep et place ya maître Gilwando Mboyo ministre d'état ministre aménagement du territoire mais ozoluka makambo na ici ke zate batela vie na yo batela bomoi na yo okomi na ba problème personne abatu eza mabe petit na ngai tika biloko wana ozosala surtout tika Gilwando place azali toza sikona makambo ebele tozoboule bamasolo ya baélection donc tozoboule bastratégie ebele ozoyelaka bato bamasolo moko boye kokanisa te ke bato soki ozoefrakata bato wana oyo bazotinda mpe to yo moko ozobimisa ngo na idolo na yo mpo soki bamona yo ozobeta masolo moko ya bien soki bakatelo balikonda nayebi te mais yebaka nayebisi yo yango lisusu mais soki ozoboule kobenda Gilwando likonda bosana Gilwando aza yuma pe te Gilwando aza yuma te atimba kosakana te aza yuma te ozo créer ba makambo moko boye donc ezali pasi to donc yango na lelo na tenaki na koyeko kolekisa ngo te kaka boye te donc moko na bulaki na te na bina kolekisa ngo te so na lekisa on petio na okasake babangi ye donc Roger le combattant babangi soki ndenge nini donc yo ko bangisa ta mutu moko te rien du tout kolobo nga yo loba wana nga na leki yo na koloba nakolo a deux fois qu'on est quand même mais tout ça change parce que tout ça comprendre était Ezaïka Kena ko ti ngote parce que toucha qui maître Gilwando Mboyo azali ministre d'état ou azali président ya rep d'accord ko ti ngote ya on a celle comment recadrage au comprendre mais ce que au sali rebelote au comprendre était on a tout changer ba système de jeu mususu donc on a vraiment lelo Boskizenga soki to Ezaïka moi likolo parce que Ezaïki système donc il y a 5 minutes il y a la musique donc il fallait tout recadrer petit Roger le combattant parce qu'il a pris goût au monde internet ezalaka au komi ko bima mo ba komi ko recommande
ozo bimaya mona ba matanga na banini bakomi ko reconnaître yo et puis ça va tout cœur on mona ba tumsusu batika rasulté ba komaka be mission lukuta na be mission soka ndenge na ndenge parce qu'ils ont pris goût ya kolobaka lukuta bato bazo benga yo donc komi komona neti comme star biso masolo yo to yebi yango to bandaka na episode i5 donc internet banda do ba Facebook ba biloko tout et yesima na biso to yebi masolo yo donc wana nde na episode ko tuna ba Congo attention puis la mosikeba donc mbala sima je na espérer que mbala sima ko bandelango sala ba masolo na bato mususu na biso ka conseil petit na ngomoni bato yo zo tumbolo bazana bali konda ko sakana te do bango po ba pesa mutu 1 million ata 2 millions eza jemukie petit batela nzoto na yo loba makambo oyo ya critique ya gouvernement olingi mboke bonga parce que toza na droit yo poza na droit ya ko critiquer makambo zo kene bien te mais ya niveau ko kosela ka bato ba makambo ya ko raconter ba baliverne ba futilité donc na ba kombo batu eza malamu te donc yango na lelo vraiment na tenaki recadrage mukie na pesa pe yo mbala moko conseil petit nanga Roger le combattant na kanisi yoki yango mais soko yoki te ya mbala simi ozala ba marque mususu donc vraiment na komi na suka ya émission na biso ya lelo je vous laisse les soins d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc, si vous avez un remerciement, honorable Jean Moutala, merci. Nanyo Soto Sala 5 minutes avec César Ngadi, vous allez en séjour, Nakati, Yakisa Sangai, Ozoyanga, Nazozonga, il fallait Tokutana Kuna, mais bon, Nzamba Rosalaga, Tokutana. Donc, Nakati à Londres, toujours Tikali, Marie à la beauté naturelle, Nakati à Londres, toujours Nakati à Londres, José Kano qui kakamene, Maître Wera Mukuna, Maître Raja Moule, merci. Na Nyosotu, Bossala Rapona 5 minutes avec ses Angadi. Jano Matundu, Nakata Londres, na moi merci. Na Nyosotu, Bossala Rapona 5 minutes avec ses Angadi. Jean-Pierre Kazadi Kalenda, merci na fidélité. Na Nyosotu, Bossala Rapona 5 minutes avec ses Angadi. Nakata Pretoria, en Afrique du Sud, vous allez couper ça. Christian Pelle, merci na ba commentaire na yo. Na Nyosotu, Bossala Rapona 5 minutes avec ses Angadi. Shai Mokenge Shai, Wabale Ngela, mon voisin, Shai Mokenge Shai. Merci Nanyo Sotou, ça la répond à 5 minutes avec César Ngadi. Thérèse Kamani, na Suède fidèle. Thérèse Kamani, merci Nanyo Sotou, ça la répond à 5 minutes avec César Ngadi. Beloti, ma fungu vrai chéri. Nandenga Mukete, Beloti, ma fungu vrai chéri na Span. Merci Nanyo Sotou, ça la répond à 5 minutes avec César Ngadi. Zoro Mabiala, na Suisse, Mpangia Mounou. Zoro Mabiala, merci Nanyo Sotou. Au Sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo Sotou, au Sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci na l'émission. Merci na ba commentaire na au Salaka. Merci vraiment na Nanyo Sotou, au Sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi na Katia Canada, vous allez couper ça. Mbote na Fina Mokonji, la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi. Boebito Sukisaka, toujours na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci na émission na eux. Na Nyosotu au Sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas